site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Yena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Playe Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Dededereza Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Kongo. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi voiture de l'Afrique et des ponts canaires. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezra ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand ngoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normandexport@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Bonjour à vous tous qui nous suivez, vous qui êtes en ce moment depuis Paris, depuis France. Merci d'avoir regardé cette émission 565 dans vos maisons. Pour les comptes de votre émission, bien sûr, Jardin des Stars, une émission culturelle, une émission artistique qui ne cesse pas toujours de vous donner l'information à travers le pays, à travers le monde. Je me permets comme ça de bien vouloir vous remercier pour la confiance, la fidélité que vous nous avez donnée. Aussi donc avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque et Kela Mwanzambe, autrement dit, tout ça là, pour Nabino, pour nos fidèles internautes, nous surtout à travers les pays. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir encore une fois Marc Cause, l'artiste musicien qui évolue au sein du groupe du Ferrego, la Jésus de Niance. Nous sommes sans ignorer que Baoti Bongo Nangola, mais tu évites Bamemeli Bissonini Nangola. Est-ce que tu es bien aussi là, quand tu es aussi là? Voilà, tu as un Marc House, bonjour. Bon dia. Bon dia. Ya, tá bom? Ta fiche? Ouais, obrigado. Você tá bem? Ouais, tudo bem, tudo bem. Quer sair around? Non, tô catalão. Moi je parle toutes les langues presque. Voilà. Professionnel. En tout cas, mon ancien Mike Lokamba. Donc, il mérité de faire par bango. Et moi, je suis allé à tricage. Donc, merci tout d'abord. On va aller à l'orchestre na bango au balingaka. Donc, quand on est na bandaka, on doit passer moto na globe terrestre. Pour marquer où Zaza, mutuada audience na Miami, na Atlanta.
na Australie, na Chine, ti na Bagdad kuna côté ba Moscou, na ba Israël côté na Kendaka. Donc on appelle ce globe terrestre mon mambote. Pour n'engue ça boito ti ko sala musala. Oh les padres moto ya Yambo. Donc l'homme de 4 minutes c'est ben. Kolanda kitoko na été abelara manda leginga na nyoso malgré na binote voilà mamutu krina biso papa ko banda biloko no na boye to mine na zongi sango to bana no na monsieur bana ma tiède comme ça to sala décollage on se comprend ngala ya boye na zo décoller ke baso sali faux décollage avec Panzani batu ba comprendre ma solo ningo so kenditi yango on a expliqué bana monde entier donc to outi dans Angola donc depuis avant-hier le roi Mike Lokamba professionnel malamongo tiko tactique de jeu abimi malamongo amona to solane na système ya bondi ya bontarde ya ba bonwite yango to ça na nenga ba ko licence poto kumbela malamongo masolo na nenga nzambe donc na pe bango ba mbote sika bazali quoi. Voilà, Angola au séjour il est vraiment très bien. Tout le monde a eu ba élément ba image ou illustré biso à travers les médias. D'abord c'était ezaki événement nini ba bengisaki binoto comment? Non, eza moto on a biso 4 minutes ezo bima ba mona ki on se gare il parle trop donc ngana zo loba maramba bien eza na kati bo miebela ngo bien avant eza marambu te soka ni na lo prophète moko boye na ko pesa de sango ke non bobongama eloko moko eza roya tala sugo eloko ngoye dernièrement to ala ino na uti mbujimai to uti et pas grand prêtre ngoyi ka sanji pas 2 jours après Luanda na minute to la visa de mois ok na ngola ba pesa ba visa bi pesa la te ba pimela na mundele visa so ngaka na mama visa on a ebi ke pour beta na Angola cette fois-ci voyage au Bouti fona lo bango ezaki vraiment blague te ezaki passe hein ezaki passe vraiment tout ça qui na au contredire ngango te tout ça na parce que mabia la lobi en tout cas Mike to bundi pour que to so ba visa on a Angola to beta biso to bunda to producteur muna ko bunda biso ya bakamu na ye biso na moto biso to bundela onini biso to futa mo na biso poto kende te producteur a dit moto à 4 minutes yemo ake komi bundela kuna biso ko tabino bakalo nino baka vérité obi kal par rapport à quoi kal wana lo bien ozoloba kal ozoloba wana ezane par rapport au te bundi bo so visa biso te to sala ba démarche yebi ça se passe producteur ali oyo amisaga abisi mo on est à commerçant azo c'est la bénéfice o net to fois misa producteur yemo azo talanga que je sali Paul Tudilo Serge Tata ki bokolo boye maram nazo loba to teki ba biye na biso sili ba su ba biye ba ndero msu ba beta ke tikali ba ni oteka bat na maman na loba ba da Luanda ba yebi ba lataki ba badge ba kombo ya ba artiste msu ba lekaki ba biye na bango ba tikaki to ti ko sili sela bango to futeli bango paku ya leta ba biye na to biso ndo sission maman na loba ba na ngola ba otalanga ba na Ojaenda ba na Mart ba na Kikolo ba na la Congolaise kuna kota ba héritier mvuama héritier mvuama ndoki ndiye ya ndoki te ki ndaki héritier mvuama kota ba fils qui a la kuna na ba les fils formidables ba contredire ngate maman na loba on se comprend mambo lekaki po normalement to gende pa to songa pai to soki mo bakal mogo to soki wana esalaki di ya batu moko boye o balingi bakomisa mokila nzambe ya bango mokilo ya nzambe babetela ngo tolo te batsaka pe po final la vie ya batu te bakangela mino ba porte siko efungwami na visa de mois ozo siko nzambe ne asala makambo ozo comprendre nzambe siko asala makambo siko ezalaka banani bato basalaka makambo ba musicien to non bato ba travailler na satana na diabolo pour bana biso to bana nzambe bana Jésus de nuance to ebilika mona mutu te to sala musala pona ko sepelisa batu to bunda pona musique congolaise et kende liboso c'est ça le problème to na problème na mutu te to beti 5 ans to nyata na Luanda te webi yango na lobeki awa ke no kembi pop na bobeta na kembi na ndinga osakana te kokemba bon permet excusez-moi pour les termes kokemba omoni kokemba no lobi eza na kokemba musuzo loba eza na ngambu na biso be ngamba pode yobi to kemba ipoto zo visa oke ngala bi non kokende Angola eza pe avantage na bino oui po Angola eza mboko eleki versement na ba mboka nyonso tuna ba nduliste tu basala o na Miami na Paris nduliste na bimi ndenga ozoboya siko Miami ozoboya États-Unis o fali aza kuna nazoloba ba Miami ba États-Unis na loba na nete ki peut être na vie mutafanda ka ubeso kimino muziki ekoleka na mboka ta musunga na alaki na oloba na nenga recette ya versement et alors mutazo bulisa 216 na mutazo bulisa Air France donc versement on est à mon côté ozomona siko soki mutatie tembo uti poto yaka chocolat frappant na yo libundi mamutu bilamba ngana na boîte kuna guerre à champagne
ngana yo guerre c'est bana poto ba aussi les ngana outé na lo bana ndenge biso banduliste bana poto basala biso biloko na beti o biloko na beti là c'est bien dit voilà yo zo ndolo ngaso comprendre na lo bana sas na biso ki nduliste po nduliste so kimi na poto ozo bodité ba o motindo na batu bando lengelo ba banga animateur ba otindo shimboki bengla biso momiona wa suna gazité na lo bana ndenge na biso artiste na ite na dimne bana poto on a bon nga tuna vivre boyara bana poto faut ba bera do ba sala ba intégration baya il faut ba papi mokiki na Londres ba sala ba code ya ba nesha pindi ba sala ba code et ba papi ambassadeur na ngola be ba bwaka na lo basko na ndenge na biso banduliste to vivre ka to yebi que non ah net soge beta mboka mona Zambie ah to yeka to beta to c'est la enveloppe ya mouvement kena mboka musubela so yo kitsobi pardon faut ba didie ngando ba bima oso mona ba ritse voma ba bibi donc oso mona bena ba Lex Fumuti ba Lex Mundai donc oso mona bena que non ba Levis formidable ba fils qui a la bat ba bimi oui que non à part enveloppe les padres nga mona enveloppe mulili o les padres e baradi oso ko na nenga moto na nenga fula makam oso ko na éclaircir bato bakoma c'est que nous c'est toi dans les bandes soka ki non moto ki ngane na Angola ana chimie aibi que son na croison na le club na croison na fiesta degré champagne roso okima ozo on pas sens na lo bela sigo batimba ouais. Voilà, nous allons évoluer avec l'invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Marc Causa, la bouche autorisée. Donc il parle bien pour vous, il parle bien pour tout le monde. Voilà, donc merci Nazola de la Cruz, Mokonza Bazombo Nakati à Suisse. Je me permets comme ça de remercier tous mes vrais, hein. Donc du côté de Suisse, là je pense directement à Alain Django, le roi de Chicago. Et pourquoi pas na Loris, la Congolaise Malolo. Moi ça sera toujours na gaz, na vitesse. Sans oublier encore une fois de plus na Mama Jeanne Miti, Nzambaba Mama. Na Katia Alman Balobi, tout aux anons nakin de Josongi, bon voyage. Kwaribi Kwaka, un clin d'œil spécial à vous et pourquoi pas na Junior Akayam Balobi, le fournisseur Pire Kati, il y a Ted Tendai, le maniaque, autrement dit Maboko Bank. Voilà. Marc House Tozonga Balobi, évolution à 4 minutes, c'est les Kaboni. Tout le monde 4 minutes et bimaki bien. Faut tout ça l'analyse hein. Et bimaki bien, ça là bien. Mais et bimaki na bamvuya. Ndenge bosala ki yango yango te ndenge bozo mériter pour le moment. Ne tout ça doit mériter la mérite tu voyage. Au moni batebele ba bise ba disque, au mona voyage ba uteka matadi na bisi bazongi. Biso to tu ko beta to beti to beti mouvement to beti loin dans 2 semaines na minute on a bano dans une semaine toi na Nairobi force le robaye ba on a déplacement tout na moto sala ki disque et même yo wapi na musique c'est ça so boli boye ba nana to kosa na lo ba solo bon on a pas prévu et alors roi boye ba c'est un manga foye ba on a fruit na ngo to fruit do bima o manga o avocat partir fruit ya ngo ba yeba ya te kan c'était botala ka ba matiti na ngone ngona oye ba nene zali dame siko biso et le rozo lo bana yango mute sali to déplacer ya gola kanga quoi nyonso na facilité rien à dire nombre de vues to beta dès le premier jour ba disque no se bima na mukila nzambe ya musicien na biso no ba sala nini wana te nazo lo bana batu balinga biso te ba témoin nombre de vues to beta premier jour bima tisiko ba disque tout na lobi banda ba na masolo ba disque non ba zo vu wana te na mukolo moko to sala to sala gi ba zo tala nga ba yebi nani ouvert ça là en katafumba je crois. Non, wana babilo ramikie et ça la babilo pour comme la vie. Au moni jour biso do beta mukolo moko batu musu bazwaka 4-5 mois pour ba comme la nini mais biso do beta na mukolo moko. Na ebito so comprendre calcul na lolo. Soko si babilo kono to tangela nga mikie wana biloko. Nazolo ba ya bilo ramikie. Biso do beti bilo ba world. Au moni stratégie to sali au tali clip. Na la manière polémique te na ya pona lobela mamuna biso. Aux autant on est tagué pour yo, ça te concerne avec tes histoires. Oh, il y a biso on a bêti to bêti à 4 minutes et ça clip propre leader libumeta te plat abini qui toque montagne au monde tu ba japonais ba petso ba bêti ba former au monde tu ba petso ba ko ba sali ba chorégraphie wana. Donc ba chine qui tout soko bimo on a biso on a bena que non pepele. On a ou qui polémique te on a bena pepele on a bena ba trop belé. Faut pas bon ça. Nanenga bien. Toujours le bapo dans la musique congolaise et kende liboso. Non, le bateau pour na ni pour na yébé le retour salé, mutu a salé le rona bien,
akoyebela on a la salle qui a la capacité pour résultat là yango tozo bima bima yango on a donc batu ndongo lobi on a zabena archifopo 4 minutes partout dans le monde, rien à dire, rien à dire. Il y a un sali masolo original abelaka ebimi obno boga ki zala ki photocopie original nango ce que ebimi abelaka à la personne de brigade Sarbati. Donc c'est comme si aye na original nango. Non 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 non. Il peut coller là quoi. Non 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 non. Ndeko na biso wana boagi kiro na bien. Yango na pesa yango pe cadeau na ba orchestre nyonso. Yango eza lo roi ndombolo. Quartier la te boaga yango, ba wenge boaga yango, ba el pare boaga yango. Deux eza crime universel. Tu es pour nos secours ya musique. Musique na biso tellement to ça dominé na ba Nigérian. Attends, to ça la émission. Non non non. To ça la émission mo ah lo tanga pe mama ndombolo wana. Ouais. Bato basala ki différence il y a à Belaka ezata na niveau ezata na linzaka ndomboloté pour que tout le monde a zwango il y a madoku tout ça la succès mais comment tu na niveau ya ndomboloté mais sur ça la différence voilà niveau lelo comme na mutema mabe mutazo bino na kata chambre libanda azobeta o 40 na boîte ça siko faux okobela cirrhose des fois ce qui sentiment no il faut manifester on monde ba doit bela pour moi mutabela cirrhose des fois pour sentiment mo eza ozokanga faut la libre tout na ba docteur ba yebiso mamna lobina yo mona likamo so yepeso poso kolela lela poso kai kolela mo mtsoto okobela kati ube sentiment mo yo kalo lobina wana nkuzu yo bela so cirrhose de foie non mona mutabela ba obela so ba poumon bilo mo ndengo faut la libre na sentiment ozo comprendre bon wana ba on ba yebi que non c'est bon maramutu kitoko et ya lora ba ndombolo mutu ta ko bwaka yiso ka bwaka ngo ya mabete animateur mo sala musane kitoko faire gola na pesi mboti tala mutu ndengo na ngo zo sanga mabena abwaka bela ka biso to bwaka yo lo ndombolo Blaise Créateur Léon na minute na biso Mercedes a osana ti et puis là to féliciter Blaise Créateur atala kwa ye abwaki 4 minutes mais atala musu to zala na ye awa akenda ba poto abwaka ba disque a somba Vespate eza mabe yango wana moni muna mutu il faut aye baka azo yeto la moto pembe na nani a osomanite azo soma même Vespate eza mabe tala ka Blaise Créateur na minute na Ismaïl Kolokamba Borobet émission na Blaise Créateur bien benzula manili toi l'ouvrant na mona kiango oui au mona kiango donc plaisir à tout wana ngo la tsiko que non faut yeba mutuni no sana pour que ça on bosser mais on a pas reçu musolo to sala ya gimbila plus que gisoda talanga banana ute voyage non na moni mama na biso te mena o mona Mike Lokamba pona la monde entier donc ya musala moko bena ba soda on se comprend pona bisa que non monde entier biso toye bato bana ko travailler avant ba Blaise Baya ba Paris mais tant yo boaki nini disque OK ba poto ata Vespo sombité donc on a évité ton en qualifié Zarda so azana car et pas la tangi kombo ya question na tuni question ce gars a parmi bato na zolo ba Paris yo muto ko classer bango tag chroniqueur a munene ya monde entier so banga loba na ngala banga raté banko ina zo ko beta bango bango fourmi tala mambo solo balanga Mike nazo boya ne po nazo sala musala na ngai na pesa donc information précise na bato ba otala biso bayeba qu'est-ce qui se passe au sein de notre groupe mamuni tozo mona biloroni tozo sala pour ça la bien. Voilà, on peut parler aujourd'hui parce que nous avons attendu na ba ndeko na bino natanga Trésor Congolo. Aujourd'hui azoloba bien ya bon, pas bien vraiment mais on aller à la télévision tanga Sankara d'Ekuta autant ouais ensemble. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui sur la présence de Marcaus aujourd'hui? Tout le monde te suit. Est-ce que Weranson ou bien Ferregola a de bonnes relations avec Weranson? Oui, depuis longtemps. Ferregola la première moutouté. Ce qui n'a pas si beau tout, mais ça le bon parce que le vieux jaloux payé calamité. Vieux jaloux wana na ebiso eza mutu te eza titre nse monenge bato bakondana na biso na expliquer de Mike Lokamba. Très bien. Tolonga ta mo caméra a ngana yo. Tolonga la caméra. Okolonga no mo caméra. Donc ça ma caméra bito mona na tête. Donc ça caméra pas poso mon sexe. Donc ça la caméra biko. Donc ça caméra to mona na tête. To solo la ngana yo. Figurant wana. Na pona yo azala longa wera te mais misi c'est moi atsaka be na clip bolobela ngode oh non wana mundi misi moi atsaka na clip bolobela ngode na ba raté so yini misi moi atsaka be longi wana na clip
et ça là on l'a ôté faut rien si on est battu sur la biso aussi moi idée mon d'ailleurs muta sala idée on a espoir ville réalisateur ah non c'est la pe battu on a au ba lo ba la clip au moins la clip na biso ya bango battu espoir ville faut pas kanga jour à ça clip na ba na lingi lelo eza la exclusivité avec Mark House. Donc Mark House au sala biso bien si vraiment besoin d'avoir bonne relation na tigelo micro oui matanze mawe randam. Oh album Mikolo atura nzembo ata nzembo monte na wera parmi banzemba sala oui marka yo ya ferete ya wera micro yango papa vocal ya imana na vita imana na vita imana vous soufflez non s'il vous plaît non ba nzembo vita imana non yango te wera za banzembe belé quand même na tikolo micro si mana mais na lobi nzembo ya vita imana yango na oloba papa zoe nata chanter te mais nzembo vita imana embango bien mabe nini nana senga lipa na mari makese chéri gela la tombeli yo ba chasse mingi oligola obiloko wala bien ngona yo lingela salati mabe nini vangani ga sala nana senga lipa la mari makese apese libanga chéri gola la tombeli yo bonne chance oligola oh là là soki la boye ko ngo so mabe na éviter eyembeli o pena mabe o baby sinzemba ba ti o yembi ngona mutema mabe naza chanteur te bato badoti o mina sans charme te sans charme te eza normal ya na la charme brutal te sur la salle brutal loba lora na utso beta ba chori chokuna voye ko cielo muka na chanteur te na guitariste o so comprendre tant musu ba biloko na utso ko lia na ili ya kuna na mai e ko baby sabe voix o so comprendre vocal la bien ngona na sali ya vie na biso ada vie na biso premier te Congo la tanga ki kombo c'est bon to na problème te to tanga kombo ba to na problème te vous comprendre mambo wana ku dans le padre lo bagi batu en tout cas donc to tiki mambo wana to sa boulot na biso musique ke liboso donc mambo wana donc ya na place voilà makambo wana na place te balingi yango te malgré l'actualité nous oblige merci na Mimi de Paris alors Mimi de Paris quel que soit batu bazo combattre yo et si manonga te wanoga Mimi de Paris mwana ya Brazzaville ya solo mwana Pointe Noire ya solo kala minité jour J moi combien ça bango zo qui est déjà Afrique awa tous ensemble merci na Stella Mukendi je te salue là où tu es merci na Damo Kumbu depuis Dubaï et pourquoi pas aussi na Fernando Tembo l'homme valable motomoko bien na kati à Londres wana je n'oublie pas aussi na Jirens Zamba na éviter ceux qui ont Zamba il y a polémique on éviter gars linga Zamba Mark House ouais le Kamba baboto libino animateur Nzardo akepa ya ndeko na biso héritier Watanabe moto na tembe ba komi ko évoluer kuna pona yo bon tout ça la polémique était hein et pour qu'il y ait question polémique était pona yo ndengo ebelaki ndeko wana animateur ou il voulait pas faire rigola est-ce qu'ils ont mérité selon capacité naie selon expérience ou ils pas faire rigola ils ont mérité que travailler na héritier ou bien non ou bien ça erreur merci pour la question d'ailleurs moni combien erreur na combien plus grave donc eza lokola amitié sous la deuxième preuve po bandima e basala kombo na bayebi e muta sala yingani kota ke il faut bandela so azongi no mwana azongi na libuma maman est-ce que a rosala lisusu tant mususu tour robota maki mvua mande ala so to kofe la mo robota ave mobola donc on a zo bangela donc atie fina yo que non système à chance non toi que na système à chance na bis on a zo le bas du point de vue à boulot yoza mutasima oui bara moko na moko travail faire na e Tunzardo azamuto pe évoluer pas faire rigola donc azamuto yo a joué belé pas faire rigola départ na yenga ke pa ya héritier Watanabe du point de vue artistique est-ce qu'ils ont mérité kozala kuna ou bien ils ont mérité c'est simple comme mérité kozala ou pas et c'est un moteur orienté toi là la talent mo na go ganga ye danger to ebine to no utiliser ba côté musuba tigeli charge bo moni ba résultat na pour ça la paix scripture ya ibenge na ye est-ce que ça ibenge solo ebi ko coacher on se comprendre
Et alors mingi ne alors même talent ou même chant to la guitare et d'autres la leader ni osana est-ce qu'il y a musique et bien no vo ne zabo il faut qu'on place beau ouais na zo basiko po biso to yebi ouais oui na yebi très bien na yebi de point de vue place à banner au sala il y a les sociétés bata comme une société na tactique de général au sala biso nyo sonanga na bato batela biso ba ozela osela bato nini po ba yeba soka yeba gi wa yeba gite donc on catholique on boyete. Nous comprenons. Nous avons banalement boité, boité. Si tu n'as pas ça là-bas, tout va oser la bango. Ah, beaucoup tagi à beaucoup. Beaucoup à kabashi jabat na disque, tu oses la disque na bango. Et bima, ce que simbi chant là donc, tu souvent na biso simbara. Et simbara, baza batu quand même de abana ba famille, ba lu rapé, ba lipa, batamba bena ba benzlo maka aussi bana batanga na ba école cher, ba voyager rapé mon bébé, GP à la bien. Baba tulora biso to lo baté simbate ou pas baba ndeko na biso donc yelora c'est le choix d'ailleurs biso to yebi ya comment les frères Aaron dernièrement tout une question na yege non mon frère ma question faut tout na ba mai kalamba ba emeka nous po ba répondre neni frère azongeli cri kuna ya okese ya Watanabe donc do etali u ngate na yebi ngote po ngana benga yebi sanga bena lo ndeko molingami ko mo benga ndeko molingami sinanga kati ba chaîne molingami donc ngape na yebite. Donc on a évité question sur le répondre on dit Bobungisa n'est pas naé na départ naé Kobungisa Tobungisa le roté pas salaire à tant to salaire na bateau donc ça biso to la bible na biso ba Matthieu zali donc ba na biso ba Ecclésiaste ali et tout Marc Zelana si ko tala 4 minutes Zelana ide na bible mututu na mokili azala na eloko naé attaquer quelque part sur le longwe to regretta toujours. Même quand tu as koufi à Salamabe, mais on regretté à koufi pour nanine. Alors, ndekouana kunzardo, bobungisa nini. Bon, to bungisa le roté faut on esa voix c'est le haut, soit on a besoin de robenga pe ko lo voix payer. Il le bungisa ne ça, yo linga ina répondre ce go. Les loso qui marque cause à longwe na pas à faire égaux la to bato bungisa le roté. Vrai ou faux? Au lobby. Ah, autour au lobby. Selon muto yo yamba muto yebisa yo. Au lobby. Selon muto yamba yemto yebiso so na la ginani. Pour nous moso longue pas faire rigola ba otala biso faire rigola tala émission malgré na peut tout gazawa suwe na yo ngana longwa nana obokola bana na ngabasi bana ngana sala émission na mwana ngai lokamba wa potaka pas faire rigola lokamba na sala na émission na mwana ngai yo mto obokola e Kongo 10 bokobokolela nga mwana na ebité na bible oh na bible idée wana ya répondre te pardon au nom de Jésus na fura milieu ko tsaka ngana mambo na te pardon nana obokola bana ngai. Non, non, bon, la mère d'Abisso. En tout cas, mais qu'est-ce que c'est belé fallait Yaza en même temps que tu as même maintenant les États-Unis. Mamba les États-Unis otangela ngana eba mutu musicien moi na répondre faut na répondre mutango okita na njili. O otangela ba question na lo ba muta kimi na eba tu ba kimi alenga siko na lo ba mu pepe nengwa. Ngana zo pesa rendez-vous ngana na uta ngola na zimbongo na virer la compte. Na ozela mutu to okita uta Miami ou Australie ou uta nanya ya. Tu reçois la banque on a fait ça. Tu reçois la banque Wasuma, tu reçois la banque on a le club, tu reçois et pas nani Chika, non comment, tu reçois la banque why not. Et ça marque morté pour toi en tant qu'un artiste au sopela pe baninga fleur parce qu'aujourd'hui to lo bakema mandoule libanda et banda ikobetate lelo na courage ya moi mobile pour ne pas dire moi mobile ya Fally Ipupa le président qu'il est le concert beti libanda tomoni malgré ba pekisa qui est na niveau à Italie wana concert beti quand même na États-Unis wana est-ce que pour na yo artiste et ça quand même fierté pour ce pela baninga Mai ou bien Flair nga pour ce pela Flair ah so yo so lina sopela bana sopeli bango lo kambalingi na sopeli bango Flair aux Congolais en même temps aux Congolais musiciens congolais. Oui. Dans le bongo par rapport à ma concert et bêta ma soutien à poto. Aujourd'hui pour na yo za fierté quand même. Les concerts de son ngito ça problème na combattant balinga o mingi. Bango balinga ba critiquer so ngandinga zo. Na bi bon par rapport bato bazo clandestin bazo sabilo na bango. Félicitations de courage à clandestine. Concert eza ndenge za la to bêta la ba Montmartre so bêta la ba Zénith de Paris. Concert yango wana. Wana ba concert mo clandestin. Yo nga na lo bana yo. Yo nga na lo bana concert eza ba bêta na Paris. Pour te dire recette place kotaka lié nous le to betaka ya la Schengen lié nous le to betaka ya la Schengen to beti ba Rotterdam to beti ba Panama to beti ba Bela
tobeti bastet c'est bon et ça bandeko na biso pe bala kuna bandinga ba mona biso mais pourquoi pas robandela ora kuna soki zongi pena non pona boire ba fleur nanga toye tobeti nde tobeta na basal na biso tobeta wana et ça la bien que non communauté na biso baye pena balobi tiki tsa pour bobanda so mutalo débrouiller ba bilo msuna yo reverser ba calé batu ba beti bango baza na bango bien basala musala nga ba keso musu faut tiga soki batu basongi po azola ka kingandi ya bungi kingandi musu bungi olo bisanga bote batu bazo sila una ngana ya loba ngana utangola sika na zo temps ya kosala makambu na ngani na kosala makambu donc eza nengo batu bazo bunga zela so ba sisi ko bunga ba kitia oyo na ba keso ba genre ngana comme ça do solongo bi bazo bunga ngelo bani bazo kima na ebite ko bunga musu ala muta kufiti o muta limu to la na mutu to la mukala tongo azati. Waouh. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Pour ne pas revenir là-bas, na tokeno likolo trop hein. Non, likolo te. Au moins ngana beta na po ya randoki. Soko zo beta ngana zo barre na tindiki bor. Yo kalo boaki yango wana. Émission ne bonga boy. On se comprend bankale balinga boy. Donc batwala na ba papi mokiki na London balinga bongo. On se comprend. Ba magali kongolo balinga bongo bo makausa sola bien lo ba mamunenge ki ozo comprendre fait makalu jukuna na Atlanta balinga masolo ne na zo beta wana ba colonel Clément Ginwani ba prêtre balinga nga pour na précision et puis na transparence on a la nango pour na clair pas non oui na robanga muté o bomanga po yeba ko kufone kaka c'est ça le problème ozo comprendre donc j'ai un ngo. Voilà, Jésus Bongo, tu as commis vraiment la souka émission à Bisso. Marc House, projet d'avenir na eux, ils allaient gagner. Projet d'avenir na eux, ils allaient gagner. Na zalaka Marc House. Pour baninga msuto banena bango ki kombo na bango ba otiko sile, elle aura muta kufi. Et ça n'a pas passé. Obi ba artiste msuto banena ba carrière, ne to ana ko kende, banyata ba mini ba panza na kombo sile audience yati. Ba benga kena ba 089 0098. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute yo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit écouter là na moi mi Caps oh là là. Oh 024 ils ont compté même 42 à Brazzaville s'il te plaît. Ils ont compté ils ont risqué. Il faut son bimé au la base au décoller aux kindi. Wana banani wana. Osongo bana oyebi bango na pour na publicité na bango te pour na robengisa bango ba super ba dollar. Tu oyeba pe bango pete. Osongo bana bango mo wana ndaku. Baby ke non ndenge muto ayebo na si ba okima ba boati mikolo ba oyati to ça aw. To ça aw. Le long de tout le monde toi déjà ce que j'ai dit. Donc na ko banda ngo pe na ndambu goto na bandi tala kenda ka vendredi po ba okima roya samedi be vendredi. Non, c'est la bonne jeudi. Lelo banda on n'a pas caméraman dans la cima. Caméraman a yebi kutu yaza ko mutu mo tu héros dans l'ombre lingo bimise makamba buso babo. Yaza mutu héros dans l'ombre. Ozo bon. Donc dans nengo. Ma solo te ça on la facilité. Les padres ça solo lagi. Biso yo to ti libanda to sala musala. Oyo ça musana biso no mona docteur achuba mutu tonga cop na ye. Ndo mona ba jogo ba beta bale na bango pesa bulo na bango ndo mona Mike Lokamba akota so bilili po ya bulo na ye nenga pena to sa bulo na donc ezan nengo na nzambe
atinda mona kope na ye asala yango moni nga na uti kope na nga siko nde na uti nalakaki bato ke na kei ntango na ye na ndenge toya babantu fo oyebisa bango ke non biso oyo tokendaki tosali mosala esili eleki kitoko malgré to ya kwa nzeza ya kokita mais biso totindikaki mpo ntango tochange équilibre ezala bato ya Luanda bazotala nga bayebi ke naloba mamba solo bajoa Ndombele grand prêtre joa Ndombele donc muta batuka ye aza muta tuka ye akontrata azwi tuka abimisa bwaki oso comprendre bapapier ambassadeur oso comprendre donc baza ebele na kati ya Luanda wana na biso Serge Tataki Bokolo oso comprendre depuis délégation utaka Afrique du Sud eyaki Didier Chombo Petit Jésus tchore ya kosakana te en matière ya dollar aye pena kena aswi coupe na Luanda bimi nango heureusement Didier Ngando aki obima ayebunga kale pas bagarre betama ya kosakana te en tout cas salaki bien pena na sepelaki fort oso comprendre mais programme na biso ne sa bo tozongi donc samedi oso oya to na double ndule to beta na pona équipe Renaissance équipe ozo sala makamo oh non wana ya binote Renaissance eza wera mais tant bobengisaki batu et comme jour a fait bobengisi mutu mususu moma bokumba ngo polémique nga na yebi na ma te guni netini ba baluka biso bon bino vraiment boyebi que Renaissance et bandane donc masola Renaissance et wera ensemble non comme manga na polémique te na ba ko evi comme ya mama polémique te eza réalité ba na poto ba yebi yango bon ba image les cas bref équipe eza bona bata Zaiko et bona bata Wenge et bona bata équipe ya la batu nyonso on de 500 batu boko yo kana lewe kota imasola ngote bando beta tant to mona ite que non orchestre morbo et Renaissance orchestre c'était wana za makambo ya pasteur mukuna moto na Nzambe ye mtasali choix na ye jour anniversaire la bango une année le padre aya onia kutele 4 minutes za makambo mama ona ro batu bata makambo oso ngopal miko ba benga maka oso muta makambo non muta makambo donc na uta ngora na uto sala makambo na bimi na makambo na ye nango awa siko samedi to ke sala makambo na Renaissance to sala makambo na so to sisi na pourquoi to na foire donc fikine pena maman na ndule ba aussi la biso na foire internationale de Kinshasa donc to bete la ba ndule mo en tout cas pardon bandule beti kuna oyebi ke non fikine mikolo ezongeli ba na onde ezalaka kala donc oyo ya kuna ngulu akutani na ya gola kanga coin en tout cas quoi wana balobaka wana ressentir quoi wana ndenge ezala babi nyonso na facilité tozobeta bato na facilité yo mutu moso mona fimbi oni ozoti na ba 9e ronde première ronde boye pa olali déjà facilité yango tolobe marcholo tout na facilité donc ezoke nengo voilà Marcause to komi vraiment na suka mais lelo et vous avez plaisir hein, pour la bande poto ba comprendre que Marcause alingane sous vraiment polémique comme il a tantôt dit moko na micro ya Mike Lokamba to PC micro na suka clôturer j'aimerais bien dire un grand merci à toutes personnes qui nous ont suivis 4 coins donc la Moni, Bana Bruxelles, Bana Londres, Mimi de Paris. Je confirme et j'affirme Mimi de Paris au Lekibango. Bientôt Nakati à Pointe-Noire, Torozala Zala. Donc merci Nazola de la Cruz. Là nous sommes à Suisse. Pourquoi pas dépenser toujours en Suisse. Je vois Alain Django le roi de Chicago. Dollar plus dollar égale dollar, euro plus euro égale euro. Merci à Loris, la Congolaise Malolo. Gaz na vitesse, un clé d'œil spécial na mer Sikou, Motema Yago Belisha. Je me permets comme ça de bien vouloir remercier Maman Jeanne Miti, Nzambe Yaba Mama, sans oublier encore na Kwari, Bikwaka Motema ya Angel Mbumba Balobi, très fort na 4 Australie, wana Mufinuku Yabana Malueka. Marcause pour clôturer, tu comme déjà na souka émission na biso. Au salé à biso ata moi et le mobi a fallu papa. A fallu. Oh bilo océan. Te na biblo. Na iga la kwanza te. Bilo ya bilo mai. Bilo océan. Oh bilo asa mai. Ah bon? Ba déclarer ki bino bozo yaka bo mona ba dide ngando bo mona ba shire si samba. Boso ya bomona ga ba mettre Moussa na Luanda bomona ga na biso ba mama Monique na Luanda ba parti électro pour to aller na Luanda ba magloire panda boko yo visiter ba koko te na yo visiter ba koko vutula matondo ale ba su makambo ba tsenga moka ko sokende
donne na muta makambu muta makambu comment on est calé ngana muta makambu yo na bingo ba muta makambu ouais voilà muta makambu c'est bien c'est parti na moi une chanson un extrait de Fally Ipupa tolongoli polémique tous ba congolais ba artistes ba jeunes donc tu évolué dans ba polémique té na tikelo micro moi chanson ya Fally Ipupa parce que sur le lobby que oui bien ngoté en tout cas ba romona que za muta polémique poto bako sarabango te Angola bako sarabango te Brazzaville bako sarabango te bato talanga na yo na si ça dédicace ou bien na non si ça dédicace voilà tout bête ma beaucoup oh là 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 voilà Mark House c'est comme ça ngala linga ba artiste ba za la boue toujours na polémique non on a bien ma Fally so yemba ça la bien voilà donc on a remercier nous ba tout ba talanga na Angola de bayebi toto sala ba Ndombe les grands prêtres Mukete les fils formidables les fils qui a là donc on a base fandi héritier voix moi donc pas trop silencieux héritier voix moi donc blague était boyo na kunga oh Nicolas a solo le héritier voix moi na kemba la moko papi ambassadeur yem doit libérer papi ambassadeur au sala makambu yepe muta makambu papi ambassadeur que je salue la PC Moté petit nanga solan joué Lasconi Mbouza de secrétaire a contrôlé Marambuto les padres Marambuto Marcaouz Lasconi Mbouza et puis Makila ba champion tolana bango les 12 apôtres de Jésus de Nuance bato ba mbé biso na Luanda plaisir à trop grand prêtre Serge Tata qui boko le muta makambo ya rosala te moninga Paulo Tudulu le grand producteur sénateur combattu mais jamais abattu on s'en comprend mbala mona okene mbala mona Afrique du Sud na mona Didier Chombo ba ko tsabiso poa ba yi bagarre contre bana Luamba ba kutena ba Didier Ngando masole les gars makasi ya rosala te na nenga mukete mbala mona Suède kuna na mona donc KBG enfant mystère donc l'homme en poussou ma sole changer tes ara ndenge zalaka na ken États-Unis kuna na Atlanta na mona Hervé Ntiangana Hervé Makalou 112 zo mona petit nanga Alain Sola ngana de kola varie solo za na États-Unis zo mona nazo boka ba prêtre nazo boka ba mandiate o de mission mona zo boka era ba prêtre ba wana collègue na za mandia wana collègue na za mandia ba ya ko senga na bato bazo pesa o ya lisa bato ba pesaka et ya bato ko senga te o ya lisa ba mandiate donc on a salué Sigo Alain Sola grand prêtre en Atlanta et on a pesa mbote Hervé Makalouji et puis Stel Kitari Magali Kongolo colonel Clément Guinouani et puis son action sur la base nanga netinga na la pena donc na ba Béra de Prince de Samunda na Panama na ba Francis Bozo kanga coin Nesha Pindi plein de grâce na ministre pa na Kisasa a ma gloire panda na tikage na Luanda azo kita côté o ozo comprendre na bo sanité vient na simplice awundu grand prêtre place tozo do mona a eza la simplicité et pas ya prêtre et wana faut ko beta ba bâtiment prêtre za suma sola mbati to te village Nicolo de comme mbo ba bâtiment wana ba prêtre sera Zaïre ba prêtre sera Congo lo va vient na ne baza simplice awundu blague te ba bâtiment yango to sala mission kitoko musale kende ya ko panga to lembi sala immeuble ozo comprendre et puis na zo sala mbala mo na kita côté à Londres na mona papi mokiki nano silité prêtre ya kosakana te azola nanga papi mokiki atongani peso ba mode ye ki ça c'est za monene ti ndenge prêtre akangi na cave bisu bakanga na ba barumbu na ba ville ezebele ozo comprendre ba prêtre bazebele bazo sala ya ende adresse ezate to les gars adresse ezali yo solo moko pour la biso na pesi nyoso Rolanda etake lokamba ye pesa la blague te côté la kota bima non voilà donc Béra de Prince de Samunda encore une fois grand merci Diesola donc na évité je manque le mot à dire on comprendre na bossa na tena ke na base solide Hervé Nsotsa azotala biso ba mbota toto bosani yete na bossa de Linda Makese na Panama donc na boki ba choto ba fipe Linda Makese na Panama ala fi mo boy donc munene te mukete normal na pesi mbote sio solo na kuna na Panama na pesi mbote na Sunita Ikenga za awa mbala mona ke na Kampala kuna mbangu na Kampala kuna na salaka na ba Pito Lukaya la référence na salaka na ba patron Gigal Nzao et puis na salaka na ba maître Beno Mukendi ozo comprendre na sana ba tuti na ba Kampala kuna na suka Roger Mufuta yo yebi yo mto fungola masula ba mokiki na peso ba mbote donc merci na lokamba
ndenge oyoki kotala nga en tout cas esalinga bien Ladi Galvanda da na fuli yo Ladi Galvanda okoti muta makambo voilà. Merci na bandeko to batali biso, merci na Stella Mukendi, merci na Junior AKM, merci na Fernando Tembo motomoko bien na Katia Londres, merci na Jires Zamba. Voilà, to clôturer na promesse na yo. Promesse ni elo rafali ba bilo WhatsApp bilo ole le la nini ba ba bilo mo ngwana ya ngwana eza biloko ya beta biloko na ye esali bien okoninga ntembo elengi na yo Marcus. Il y a plusieurs personnes au Botala Bisso à travers les médias. Et là on a sengaki yo moni bo sengi nanga eza bo sengi ya ba internaute tout au Botala Bisso. Là c'est non ata moko wana eza nzembo te papa. Oh le fali ma mutu asala ezara te ba sentiment na yetiaka yango wana tse na tsili yo so na loba litelo ngo mona ngai na binzembo ba sentiment nzembo bilo wana to tsaba bilo wana yo sepela na eza bilengi ka yo tuninga welo ni mona na moni bien elo wana yango wana siko mabeli susu yo lelango na lelango ningo sepe na lelango yo na lelango ti na mabe voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de clôturer, voilà. Tout ça, l'émission avant de clôturer, au présentant moi, c'est Pelaka pour une fois. On entend moi babi joli bébé, mon akitoko. Mais ce que batanti moi comme melanga c'est Pelaka babi pour décevoir bango trop. Va croire que peut-être ça bango botate. On sous batia que ligue pas na yo. Mais nga na bomba te misu to sala na bango bazo publier na bana siko biso be fo relaxa ka bana o bomba neni musu bo sana o ye o die mikilité ale o moni na Facebook profil na te bébé ya mo biso be do mo tsaba profil nga na mo ya na YouTube na ye na mona donc misu to sala prochainement na o ya na bana wana ça combien so de la ko masko tranquille ma ga o sa so ni cravate afandi pa baba so ngisa biso na mulongo bana baza makambo combien non muda makambo na osana makambo bana baza ba dépasser 10 ou bien na C à 10 te batantino baloba yona en tout cas va toucher na moni au bandela batantino wana en tout cas boso na néo biti et ça ga gino moi là je te jure vous comprendre tantimo komelenga ya lo boni ya na bien boni na otinde na mwana no bilamba na bi mwana na biso mwana na yo moni lo babo mwana on est mona papa muninga papa na binoti pesa respect no père papa na mutu mo benga na mwana na otina ebilamba na otina mwana bilamba mwana biso be mwana voilà c'est bien dit mamolo ba ba mère ngobe ba bige ba bela ba systématique so ngabe na systématique et là on m'a bêté ba tout ba na biso on s'en comprend tout ça benga bébé na bi mwana yo nde bisanto benga mwana te Angelou ba to alela ma be balela ka partir wana et ça Angelou site nini site nini Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Krame ya komone la sexy Yena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie Yari ide Kongolegi balisa mwana bokati mbile Joli Pele Pastoral Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi